tomo kile kelama esali mami buhe bele olelo ye banite. Mbote mingi pe boye ibolamu na bino bandeko balandi ya vuvamu television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bolamusi baindo na pongi matondo mingi na bino na tango pengonga yebo pesaka biso na kati ya etando ya vuvamu television na nzela ya emission mokolo mwa lelo esika wapi toyaka lisusu koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino penza ba mbote ya mingi bisika nyonso bozwami tika to simba babuku na bikomeli na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkenge mwa zomi na minei na sanza ya misato toli kokoba kati na eleko ya yambo eleko ya mvula ntete mobu monkama na tuku misato na kati ya manaka na biso baindo oyo ebalani bongo na manaka ya bapaya mokolo mwa lelo tozali bongo mercredi le 1er décembre 2021 tokobalisaka yango kaka se na ntina ya kopesa bososoli ya malonga kasi ya motuya esengamaka na bino balandi ya Vom Television boyeba penza malamu na kosimba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo tosuka ka biso na bino wana te bandeko balandi ya Vom Television solo tokoyaka lisusu kati ya mabota na bino na tina ya kotombela bambotama elamu epai ya bandeko na biso nyonso baye basili kobota mabongo mokolo mwa lelo na boyike totombeli na bino banso bambotama elamu bambutukuli ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela ka bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete boko kisa mai bosila koyena yango na mokili tika tokende kotombela mbotama elamu epai ya nengwa dia kota mbumba mosali monene na kati ya etando ya bonsomi ya baindo Vom Television na nzela ya émission Tedia Mboti tobengaka bango mama social pambate bango na kati ya émission ina bakolakisaka biso lolenge ya kolia lolenge ya kolamba malamu po ete to kwa kotonga bongo nzoto lokola bisengo ezali pa na biso na Vom Television totombeli na bango bambotama e lamu tika tokende kotombela lisusu mbotama e lamu epai ya nengwa mbuzi bavweza bango pe lisusu babotama mokolo mwa lelo ya totombeli bino lisusu bambotama e lamu po nini te tokende kotombela mbotama e lamu epai ya mobundi monene nkengi ya tata mboko ki bubidi bango lisusu babotama kaka mokolo mwa lelo solo penza bisengo na bisengo totombeli na bino lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote kaka na kati ya kokoba manaka ya bosepeli bambotama elamu totombela lisusu mbotama elamu epai ya koko luzwa kumusala mulongani ya nengwa mpata bango pe lisusu totombeli na bino bosepeli mbotama elamu na bisika nyonso bozwa mito ebi ete lelo tokomika bola ndenge nini po bisika nyonso bisengo na bisengo ezali tika na ino tozonga epai ya nkumungala totala bonzenga bwa bino pe tosepela bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo
pona you. Matono mingi bande kobalandi ya vamu television solo to uti bongo ko kembela bambota maelamu ya bande kona biso na bino pe baibo sepeli bongo to tombela bino bambota maelamu boyeba kaka na kobenga biso na ba numéros ali bongo affiché na site de vamu television avant 48 heures manaka na bino ekota to ko yamba yango pe to ko kembela ko sepela na bino bomo mesano lokola to sepela ka bambota ya mokolo na mokolo kasi to ebiete lokola bisengo ezali sima na biso ko bena plateau vamu television to ko ya ko kabola penza bisengo yango elongo na bino banso babotami ya mokolo mwadelo tika to zonga lisusu epa ya nkumongala pamba te to kozwaka moko ya liteya na kati ya émission na biso mokolo mwadelo na nzela ya vidéo du jour to kutani sima elema oyo to landa yango na bokebiso. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime nôtre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandé. Messieurs, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc., moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. Je dis qu'il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler de ministres belges ou français ou américains qu'ils aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne vais pas. Ils trouvent que je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez vous. Matono mingi bande kobalandi ya fomu television solo tolobaka na bino mainyon so to kochela kabino ezala kanatina kopesa bino mateya oyo ekukumbela bino penza boyebi na kati ya bomo ina bino ya mokolo na mokolo tosili kolanda fait président Laurent Désiré Kabila lolenge kani basili bongo kotalisa na molongo kobonga ya mboka moko te ya Felika ekouta na communauté internationale te soki to ali na posa mboka na biso to ba mboka na biso ekende liboso esengi to compter na biso moko et non na bango po ete bakosala ka nyonso pe bakolukaka pona intérêt na bango ke ya biso te ba ambassadeur na bango bakosalisa réunion bako imposer pe bakobengisa ba politicien na biso mokolo nini oyo biso pe awa ambassadeur na biso bakoki kosalisa bon réunion ko benga pe lisusu ba politicien na bango ekosalema te pona nini bango bazali ba maître biso tozali bongo basaleli na bango te tosala makasi bakonja mboka Felika pe ya Congo tozali tolamuka tozo esprit ye bakonzi balekelaki biso liboso bazalaki na yango pona koluka ko valoriser
boyindo pe kotombola bongo Afrika na biso ekoka bongo kokenda liboso tika tozongisa matondo mingi na bino banso balandi avant télévision na tango pengonga yebopesaka biso na kati ya émission mokolo mwalelo soki bosepelaki na biso tozongisa penza matondo epai ya Tata Ntimba Siluvundi le superlatif absolu basungaki biso kuna na sima ya caméra pona nini tene ya réalisation pe montage tolaki na nkumungala 9 lumière na bino balandi avant télévision ya mokolo mwalelo bozwi biso sima ya ngonga toyeba ete tolaki bongo nkenge mwazo minamine isanza ya misato mobu monkama na tuku misato na misato tokutani biso na bino na mokolo ya nkandu ya lobi kimi ya mfumu kimbango kati ya mabota bo tikala malamu. Ibeleba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo yebanite